ba mama bandeko boye malamu na émission na biso ensemble parlons-en moko ya ba chaîne ezopesa biso mayele boyebi ensemble parlons-en ezali émission polémique te ezali émission o ezali kozongisa biso nakati Nanzela animé par votre sœur votre maman Angèle Miezi. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne Angèle Miezi officielle TV, faites-le, l'abonnement est gratuit. Aimez nos émissions. Hein. La première chose, c'est d'aimer nos émissions, partager nos émissions pour en faire une large diffusion. Hein? Vous devez partager, vous devez aussi aimer parce que tant que vous aimez, vous pousser vidéo que vous pouvez ayeba kotala yango na bato oyo ba ko senga numéro de téléphone na ba émission na ba commentaire na tiaka toujours numéro na téléphone na description ande boki ni kotala kana description na tiaka numéro de téléphone na ngai mais eza problème te na ba oyo bayebi kokende na description te nazopesa bino numéro na ngai ezali 0033 6 10 71 0049 donc 0033 6 10 71 comme disent les Français 0049. Nous on dit 71 parce que nous avons été colonisés par les Belges. Donc voilà. Merci pour vous qui êtes abonnés, vraiment, merci pour votre confiance et merci pour naba j'aime nabino boza sala ezo sala bien makasi. Merci pour les commentaires aussi, vraiment que l'Éternel et Dieu puisse vous les rendre au centuple tout ce que vous faites pour soutenir cette émission ensemble parlons-en. Bien-aimés, dernièrement naebaki kolobela likamboya Papa Diangenda na Papa Mobutu na édition na biso 144 toujours ça la édition 145 nazali ko compléter émission o na sala ki ya Papa Diangenda ba relation nini bazaki na ngona na Mobutu lokola na koki ko forcer voir makasité na kosala ndambu na kobandaka kopesa bino ba émission bomona ki dernièrement na tela ki bino élément moko oyo munalobela kango kala ndenge Mobutu alobaki ndenge pouvoir na ye bisika eutaki ndenge Papa Diangenda yebaki koloba na ye ke okokoma mokonzi. Bien aimé nalingi nalobela bino boy parce que mituna nazozwa na ba téléphone na ba commentaire nalingi koloba boye Papa Mobutu na Papa Diangenda bayebanaki na Lualabour. Hein? Ndekuna bakendeki koyebana na Kananga. Bayebanaki kuna bazalaki ba voisin. Papa Mobutu azalaki journaliste, hein? Azalaki kosala journalisme na ye. Papa Diangenda azalaki pe kosala na cabinet ya vice gouverneur oya bengami firme Peigné si ceux qui na se trompé firme Peigné. Donc Papa Diangenda azalaki kosala kuna na cabinet ya vice gouverneur wana na tango wana soko sala na cabinet ya vice gouverneur ya province oza moto monene. Donc Papa Diangenda azalaki fonctionnaire ya l'état abandaki kosala na cabinet ya vice gouverneur oya bengami monsieur Firmin Peigné. Nde wana bayebanaki na Mobutu lokola Papa Mobutu azalaki nanu marié. Papa Diangenda azalaki na mwasi na ye mama Bibi babandaki ko zala esika moko ba voisin nde ayabaki yebaki ko proposer Mobutu abi lokola ozo sala musala oza biso no soto uti ba mboka ba province to ekokuta na awa soki ozali na besoin ya lisungi okoki ko hésiter te ya kaka na ndaku mama Bibi azali neti kote kolia mama Bibi azali akobanda kosunga yo
côté wana donc bazalaki ba voisin nde bayebanaki na lolenge wana. Alors nalingi kolobela bino ba relation suite ya ba relation oyo papa Diangenda bazalaki na yango na papa Mobutu. Bien aimé bato mingi babandaki koloba papa Mobutu papa Diangenda azalaki magicien, papa Mobutu na papa Diangenda donc tia bango na catégorie moko ke bazalaki papa Diangenda na Mobutu bazalaki ba magicien ndetina ya ba relation na bango. Pourtant ce n'est pas ça. Bien aimé, papa Diangenda na papa Mobutu bazalaki na ba relation moko o ezalaki na lobaki dernièrement papa Diangenda abandaki ko encadrer papa Mobutu pour stabiliser la nation zaïroise. Na tango wana lelo tokoloba la nation congolaise oyo ba bengi la terre des juifs. Lokola eza ba sekele biso toyebi yango te tozo découvrir yango lelo ezali terre des juifs. Congo na biso ezalaka terre des juifs oyo toye ko découvrir ndeko akendeki ko découvrir na carte géographique oyo ya ezo daté na 1588 carte géographique ya Afrique na place ya Congo bakomaka terre des juifs. Donc mboka na yo ezalaka terre des juifs. Yo congolais yebaka kozalaka juif. Nazo évoluer na émission na ngai nalobi papa Diangenda avait une mission d'encadrement pour encadrer papa Mobutu. Boko comprendre pourquoi nalobi bongo, boko comprendre suite oh nangina pesa bino na mokolo lelo, boko comprendre que papa Diangenda était là pour encadrer papa Mobutu pour stabiliser le Congo. Parce que mon papa Diangenda yebaki ke mindele ba yebi sekele ya terre wana. Mindele ba yebi qu'est-ce que le Congo, qu'est-ce que les Zaïre, qu'est-ce que le Congo. Alors il fallait mutumoko oya wuta na kimbangu pour abanda ko stabiliser nation. Ndenge to tikalaki, ndenge to sengaka lipanda oyo e banda papa kimbangu ye moko déjà na 1940 hein, 46 ndenge na zui information moko na ko étudier ko pe na ko pesa bino yango. Papa Kasavu bazalaka déjà initié pour na kokende ko senga pour na ko réclamer indépendance. Nde wana papa Kimbangu ayebaki ko inciter ba Congo ba créer o ezalaki association ya ba Congo abako pour na ko sala mouvement moko fort pour na ko telemela mindele o bayaki ko coloniser biso. Nyonso wana bana Kimbangu bayebaki yango papa Kisolokele azalaki dans ces groupes là pour motiver les Congo de se lever pour réclamer leur indépendance. Mais ça va sekele toza koye kolango peut to ko comprendre ango lelo parce qu'il y a la vérité qui est cachée, une vérité en fait ba vérité mignon sotoye bien moté tozo découvrir ba vérité de lelo parce que quand on s'intéresse on découvre, quand on cherche on trouve. Et voilà ce que nous sommes en train de faire. Nalingaki na lobela papa Diangenda ba relation nini bazalaki nango na papa Mobutu. Hein? Ne vous inquiétez pas quand je dis Diangenda, quand je dis Mobutu, c'est parler à la personne en fait. Parler du personnage Diangenda et parler du personnage Mobutu. Ce n'est pas leur manquer de respect. Nayebi ke bazaba papa Diangenda, papa Mobutu. Mais quand je dis Mobutu, c'est comme si quand je vais parler du personnage Jésus-Christ. Hein, papa Jésus-Christ c'était. Hein, donc je dis Jésus-Christ. Voilà, donc comprenez-moi dans ce sens-là. Donc, Nangina Loba, papa Diangenda na papa Mobutu, bazalaki na relation moko ezali y'encadrement. Pourquoi Nangina Loba boy? Nazo pesa bino élément moko oyo ekosala ete na fongola émission na ngai. Boko comprendre ete
Papa Mobutu na dernière mission nanga nalobaki papa Diangenda ayebaki déjà ko investir ye na 1959 papa Diangenda ayebaki ko investir Mobutu. Mais boko poser peut-être question boko loba ete mais ndenge nini na 1950 pe ayebaki ko investir non na 1950 ayebaki ko investir papa Kasavubu. Boyebi tango même nzambe tango asalaka makambo na ye azalaka na plan B, azalaka na plan A, azalaka na plan B, azalaka na apesi vision, azalaka pe na provision. Ça veut dire que si quelqu'un échoue, akoko remplacer mutu mususu pour continuer la mission. En fait, c'était ça. Baebaki ko investir papa Kasavubu, mais papa Kasavubu n'a pas pu être à l'auteur de la mission qu'il avait réussi. Et donc papa Mobutu a yaki pour continuer mission wana pour kende bien. Nalobi bongo pourquoi? Parce que papa Kasavubu mission na ye umelate vi ndenge na yebisaki bino papa Mobutu alala papa de Kasavubu alala na mbetu ya papa Diangenda. Je vais rectifier hein, parce que dernièrement nalobaki basokola mayankamba sirema pe mayankamba ezalaki parce que Kimbangi se batambola toujours na mayankamba. Papa Kasavubu alala na ndako ya papa Diangenda. Papa Diangenda ayebisa mwasi na ye mama bibi bakita na se bazumbetu na bango bapesi papa Kasavubu po ba papa Diangenda ayeba ko pesa ye ko investir ye bayebaki ko lalisa ye na mbetu ya papa Diangenda. Bien aimé tant ba emeti ya 1959 eyebaki ko salema papa Diangenda balobi akimana papa Mobutu na ba village moko kuna na Congo central naza na komba village te bakimisa papa Mobutu na kati ya voiture papa Diangenda mema papa Kasavubu bolimbisa papa Kasavubu akena papa Diangenda barrière lokola ba barrière ba belge batiaka ba barrière de sécurité ba contrôler papa Diangenda bandeko papa Kasavubu na kati ya voiture papa Diangenda me ba belge ba mona papa Kasavubu te. Ndetango bakei kuna papa Diangenda ake ko investir ye ndenge pa sala ke papa Mobutu a investir sikoyo papa Kasavubu. Tango papa Kasavubu azui pouvoir nde ayebaki ko bossa na eloko wana na zongi sujet nanga ezali Mobutu. Tango bazalaki kuna na kasi ya Lualabour o ezali kananga lelo tobengaka na 1900 je ne vais pas me tromper de l'année. En 1959, né papa Diangenda. En 1950, hein, faut pas que je me trompe. En 1950, papa Diangenda. Papa Diangenda a salaki connaissance ya Mobutu. Na 1959, bozo kamakambo yo, na 1950, papa Diangenda ayebaki ko sala connaissance ya Mobutu. Na 1959, papa Diangenda ayebaki ko pambola Kasavubu. Entre parenthèses, na zongi kaka epa ya Mobutu. Na 1950, papa Diangenda basali connaissance na Mobutu. Nde papa Diangenda ayebaki ko inviter Mobutu. Si on a besoin de quelque chose, tu peux venir à la maison. Il y a maman Bibi qui va prendre soin de toi. Donc papa Mobutu basali connaissance bongo na papa Diangenda. Papa Mobutu lokola azalaki journaliste. Ayebaki kokoma ba makambo ebele concernant papa Simon Kimbangu ndenge bakangaka papa Simon Kimbangu. Donc il parlait beaucoup, il écrivait beaucoup pour les kimbangistes hein, abadaki ko défendre neti cause ba kimbangiste na ba journaux na ye tango aza kokoma na ba journaux na ye alobelaka makambo papa Kimbangu, alobelaka makambo kimbangisme, alobelaka en tout cas badaki ko lobela yango jusqu'à tel point kutu na yoka na émission moko ba beta papa Simon papa Mobutu parce que aloba ba makambo moko o dérangeant ba belge concernant l'arrestation de papa Kimbangu. Donc
Na reconnaissance wana papa Diangenda abenga Mobutu aloba na ye boye alobi yo un jour okokoma mokonzi monene okodirige mboka oyo nde ayebaki kofukama papa Diangenda fukami liboso ya Mobutu azwi maboko ya Mobutu abandi ko couronner ye abandi ko investir ye donc asali investigation investiture ya Mobutu donc atomboli Mobutu a promettre kokoma mokonzi monene ko diriger mboka oyo mais tango yo ko diriger mboka oyo ko bosana bakimbangiste na ngai te nde bomoni relation ya Mobutu ezalaka tellement fort na papa Diangenda parce que papa Mobutu ayebaki bisika nini pouvoir euta nazo prouver bino yango parce que naza na élément moko nalingi na pesa bino oyo bisika bayebaka ko gangela ye tango papa Mobutu ayebaki ko ndima multipartisme na kati ya mboka na biso Zaïre. Bien aimé nalingi na luka élément wana natiela bino bozala patient boyebi tango tozwaka ba élément eyaka na ba WhatsApp sous qualité zalaka bien te mais na koyeba ko expliquer après tolanda élément oyo te bozela na bongsela bino yango tolanda. Vive le président, vive le président, vive le Zaïre. Le 24 avril 1990, Joseph Désiré Mobutu va prononcer un discours historique qui va rester au cours des décennies gravé dans la mémoire des Congolais. Fouillant la pression de la communauté internationale, Mobutu pense à démocratiser son pays. Il prend congé du impère et instaure le multipartisme. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la révolution. Atango wana nazala kopesa mwa kudemi na foni kuna na foni zala kufanya motambaki na ngai. Alors l'état ya biso balingaki ke tozwa démocratie na RDC na Zaïre tabon ba forcer président na biso andimi a signé démocratie tango andimi démocratie a yebisi mfumo ndongo na nkamba ke ndoi nandimi démocratie sikoyo olobini ni malamu oya awa puisque babindele nyonso ya mikili nyonso bayaki ntango basinaki démocratie ya RDC kuna na nzele. Alors oligami awa toyoka na ndenge tokosala kolo wana mfumo ndongo asilikaki aye directement na foni ayi kukutaka na foni asengi micro tango asengi micro basololi alobi katwawiza na bunako toyokana na yo boye te toyokanaka na yo boye soki olembi na yo zongisa eloko na biso boyoka lelo yo sengi démocratie makila matanga na Zaïre likambo te lukula obengi ngai ozali leta na mutuka na koya tempo nazomona mpasi na mokongo me nasengi tina eloko na yo ya kozwa ngai mpona koma alezi na Kisasa lobi Mobutu andimi d'accord na kotinda bolanda bien tango sisi koloba selule sa telemi na kiti boy agangi ali angenda ateli boko na posa mbongo za mono za gengenda za kula nsia hii. Je vais vous expliquer na kosala la traduction. Ba bakisi ba oza bakala devisco. Mono ya kala ye chance mona tangu ya yena kina ya masa ki salu de code final ya onsa filo ya futwa ya de ya mbongo za mindele. Alors buya ba mona ya batela vo ndeno kono kasabu sala kunzwani. Ya baka kasa vubu yinleke se kuna mfulutu le kanga ye mama bibi 3 jours. Boyoka bien bana ba kongo bazoyoka. Bibi kasa vubu kuna mfulu. Après 3 jours mbakedi mbongo ina ba izadiri la vuka tana yembo ko mukulansi kiba balomle kuna Belgique beto devise 4. Abonga ne. Bukina ko ummo ke mbali sikango akoyo ngailo. On papa oana eza ya ngaite ya bino moko de telemi lisusu.
Nazoti a pause, na tie pause pour vidéo yango eza mwa mola eza na ba élément belé. Boyoki ndenge papa oyo auto kotika biso kalata auto kufa mais moi sine azana libota na ye ezali non ba yebi ba makambo. Bien aimé, makambo yo papa ya uti koloba boye ngako tunalobi yango bien te. Avant ba kende parce que tango ba belge biso to sengaka indépendance ba belge ba sengaka to pesa bango caution. Siko tango Mobutu ayebaki kosala ete aloba ete Congo ekomi na multipartisme abengaka papa Diangenda po apesa ye rapport wana. Alobi papa tala na uti ko déclarer que Congo ekomi na multipartisme. Balobi papa Diangenda tomboka kama makasi. Atomboka vraiment atomboka pona koloba ete alobi Congo oyo ngai na pesela caution na ngai. Est-ce que makile ya kotanga lisusu na Congo bazairwa bakufa lisusu parce que papa Diangenda yebaki ke multipartisme oyo bato ebele bakozala manipuler, bato ebele bakosombama bakozala corrompi, bato ebele bakosala makambo na lolenge na bango pona ko déstabiliser la terre des juifs. Ndi yango na bandaki koyebisa bato azalaki na bango pembeni alobi mbongo oyo nga na futa oyo bima na poche na ngai tango na sali musala na leta mbongo na nga ba devise na nga ba futaki ngai yango nde na kende ko futela caution avant na pesa mbongo wana kasavu bayaki na ndako na nga 3 jours alalaki na mbetu na ngai ngana mama bibi to tikelaki mbetu na biso po alala kuna na pesa ye mbongo bakende ko futa po Congo ezala libéré. Bien aimé bozoka ba sekele oyo papa oyo alobi na Kikongo ngana amo Congo naza ko transmettre bino nazo sala bino traduction ya makambo papa oyo utolo baba na ba Congo bayoki o bayoka Kikongo. Alobi ye Mobutu akende kondima multipartisme na kati ya mboka oyo Zaïre alingi makila ba Zaïre itanga lisusu papa Diangenda a pensé na pasi kimbango mona na pasi bakoko na biso bamona bakata bango maboko bakata bango mitu bamona tellement pasi papa Diangenda leli alobi biso tozolinga Congo ekende liboso biso tozolinga Congo ekoma souverain papa Mobutu aye kozongisa Congo na Zaïre na multipartisme ekobonda désordre ekobenda division na kati ya nation oyo ekosala ete mindele bakozala na même mise sur baba désordre ko banda koleka na kati ya mboka Congo. Et aujourd'hui bien aimé nous le voyons. Ndi papa Diangenda alobaki na ye Mobutu alobi tindelanga comme lui aussi s'appelait Joseph alobi tindelangai avion parce que ngai moyena tambola na mutukezate parce que mukongo zo salanga pasi tindelanga avion ngai na yo to solo la lobby. Nde Mobutu aye ko tindela avion balobi Mobutu abaki na zo tindelo avion na 9h boso yoka ni ba degré ya relation botala niveau papa Diangenda a exigé Mobutu alobi tindelanga avion e ya kozwa ngai ponga na yo to solola. Bien aimé vidéo eza molai balobi papa Mobutu 9h avion et ya kozwa papa Mobutu na Nkamba parce que na Nkamba bazana piste ya atterrissage avion lokola baza bien organisé basala piste d'atterrissage ndenge kaka papa Kimbangu alobaki ke ba avion ko banda ko kita na mboka oyo na ville oyo na terre oyo et salema pe bongo basala piste d'atterrissage avion ekitaka kuna. Mobutu atindi avion eke kozwa papa Diangenda ezongise na Kinshasa nde balobi papa Diangenda lobi akoyoka nga lobi nazo koma kuna akoyoka ngai alobi na Kikongo nde tango akoma epa Mobutu balobi papa Diangenda agangela Mobutu lokola mwana muke
témoignage wana na zwango na kacha ba chaîne na bango kimbangise papa moko ya Brazzaville papa Diangenda benga kaye alobi katisa mbangu yonanga tozana mission ya kosala nde papa wana utaka Brazzaville azape moko ya bakambi kuna na Brazzaville ayaka na Brazzaville ayaka na Kinshasa tango aye na Kinshasa babi tata wana kuta zo banga alobi biso toka kaka Mobutu na sango papa Diangenda bi tozo kende na yo bakenda na etinda pa Mobutu balobi Mobutu aga papa Diangenda gangela Mobutu lokola mwana muke papa wana alobi pene akota na sakiti po alobi biso alelo toko bimate ndenge sango babanda koyoka Mobutu papa Diangenda loba na Mobutu oza zoba toyeb na yebisaki yo toyebisaki yo soki olemi zongisela biso eloko na biso bozo comprendre niveau bandeko bolobaka papa Diangenda na papa Mobutu papa Diangenda abemisaki Mobutu vous vous trompez faites des recherches vous allez comprendre qui était Diangenda faites des recherches vous allez comprendre qu'est-ce que Diangenda voulait que Mobutu fasse pour que le Congo soit stable. Nde papa Diangenda et papa Mobutu akomo beta monoko bozela na continuer na continuer po avant na continuer na koyako bosana eloko moko alobi parce que tango ba belge basenga ki caution Philbert Yulu oyo papa Kimbangu bimela ye na kati ya salle de bain botala ka émission nanga boko comprendre émission on a sala ya président ya Congo Brazzaville ndenge Kimbangu bimela ye na salle de bain ndenge Kimbangu pesa ye ba instruction pona kokoma président ya Congo papa Diangenda ndesiko Philbert Yulu aye ko pesa bango avocat Croquet Arnold de Croquet wana zaki français nde ya yende ba pesa kai na air wana 50 000 francs belges papa Diangenda pesi Philbert Arnold de Croquet nde akeneki ko défendre kai ya ba Congo ya ba Zaïrois pona kozwa indépendance donc ezalaki caution donc ba belge bakanzaki ba ko coincer Zaïrois na niveau na ba oyebaki kaka bazana bango na mbongo te parce que wana Congo kesa Zaïre zaki na mbongo te donc muto azaki na mbongo botala ndenge nzamba sala makambo muto azaki na mbongo wana papa Diangenda botala niveau papa Diangenda a vu 50 000 francs belges à pesi maître Arnold de Croquet nde bakende ki kopesa ba belge pour na caution pour ba libérer Congo nde wana akomaki kotomboka lobi mbongo na ngai Diangenda na monela passe bimi na poche na ngai na futi po ete Congo ezala épanoui po ete Congo ezala libéré Mobutu aye kozongisa Congo na bowumbu ya mindele po ayebaki ke multipartisme ezali cadeau empoisonné démocratie na Afrique ezali cadeau empoisonné pourquoi parce que bato ebele baza discipliné te eza neti bamindele te awa biso toza discipliné te botala kaka baparti eza na mboka na biso Congo na kati ya mboka Congo tozokuta 900 partis politiques bozomona yango normal 900 partis politiques bazwaka basubvention ya l'état entre temps baekole ezofonctionne malamu te mboka eza na mai te bamakambo nyonso ya pasi bango bazwaka basubvention ya l'état ça veut dire que mbongo ezobima na bakesa ya l'état mpona kosubventionne baparti politique oyo baza kutu na pouvoir toloba te badepute ba $21 000 par mois entre temps éducation ya bana bandeko soki bana bazotanga te soki éducation eza malamu te l'avenir du pays sera comment bien aimé nde makambo papa Diangenda boyaka ya multipartisme balobi akenda gangela Mobutu lokola mwana muke nazo continuer élément oyo bongo toko continuer koloba hein to continuer koloba nazo continuer élément boyoka menga matia mwade kama RDC makile moya lisusu na Zaïre
vous fatiguez quand vous qui va quieto Azon c'est la biso ko konzina biso faut kaza fatigué. Vous êtes alunga yemo qui m'a donvana kayaren si ay bu mu ale mu fi yalo mais ma diam kadia To pesa ki bo konzipo akamba mboka oyo. Siko nani alingia kende ko kamba mboka oyo ngana kende kamba mboka oyo. Alors c'est la réponse. C'est le sang à Tony Benassi. Benassi, le président de lobby, a confirmé dans 9 lobby à Viegoya. Ah d'accord. Allez, Abimi. Ok. Mais au même moment, Alors c'est la réponse. C'est le sang à Tony Benassi. Benassi, le président de lobby, a confirmé dans 9 lobby à Viegoya. Ah d'accord. Allez, Abimi. Ok. mais au même moment, il offense Simon Kimbangu. Avec Joseph Diangenda, le prophète qu'il avait toujours soutenu, le courant ne passe plus bien. Tongo avion payé. On a un hélicoptère. Hélicoptère présidentiel. Hélicoptère. Yewana papa Diangenda. À côté de la délégation qui est Bambuta Bobé, Bambuta Asumbe, Navato Mususu. Amati Bakeiti Nansele. Tava Kumi Nansele. Tata Sumbe, Yebisa Kingari Tata Batantu. Papa Fumalongo, Fasale Kofina Mubutu. Ngai na monaki tuko bibo na ndako bibembe kaka. Pona sécurité ya ndenge wana ila kuna. Tata Diangenda azali kofina Mubutu zoba. Toyoka na yo boyete, ozali zoba penza zoba. Oh, nalingaki na mona nani na kotia na esika wana, nalingaki na tia isolokele Charles, fils, isolokele fils. Makamazana yo yebi yano. Oyebi fils. Boyoka. Ozali mwana na yo. Oyebi derrière bodama. Zoba, ozali zoba. Vous m'entendez l'undali azali nani? L'undali azali nani? Azali nani? Na makira za sima ki l'undali azali nani? Tu vois la ngora te ozali zoba benza zoba ya zoba. Donc gangilia. Ti ba ye koyokana. Boli kambote toyokani makamnyonso nazungisi epai na yo. Bandeko, boyoki na arrêté awa, ce qui na silicité, c'est pas un problème, mais ça va élément toko bandako lobelaka, hein? Toko bandako lobelaka parce que c'est très important. Toye ba quand même ba relation nini oyo papa Diangenda na papa Mobutu bazali nango. Quelles étaient les relations entre tous les présidents qui sont passés au pouvoir au Congo et les kimbangistes? Vous devez comprendre, bien aimé. Boyoki papa Diangenda, à lobby, ba yebisi Mobutu, to yebisa to yokana kana yo boyete. To yokana kana yo boyete. To lobaki na osoki olembi zongi sela biso eloko na biso. Bozo comprendre, hein? Tango na lobaka na bino bokonzi nyoso oya mboka Congo elekate sans que ba kimbangiste ba valider. Ezala na molimo ba validaka soki ba valider yote ekolekate. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que ba kende kenkamba, ce n'est pas pour rien que ba konzi na biso ba kende kenkamba. Botu na bango bokende kenkamba ko salani. Pourquoi ba konzi na biso nyonso ba kende kenkamba, ba président na biso nyonso ba kende kenkamba, botu na ba président na biso nyonso ba kende kenkamba ko salani, surtout Joseph Kutu et comment kinda kunayi. Joseph Kabila ka auto ba étranger. Ndenge nini Joseph aye kozwa pouvoir? Tango ba bengisi Kabila le père, nankamba Kabila le père akendate, atinda Joseph Kabila. Lokola ye alobaki mwana na ye, a présentaki biso ye na Congo mwana na ye. Kabila le père azwa Joseph Kabila Kabange atinda ye na nkamba. Kiti oyo babongiselaki papa Kabila Désiré. Mutu avandela ngo Joseph Kabila. Balobi papa ki soloke la loba boy. Alobi oh, soki babongiseli mutu mo sika ayete. Mutu avandi esika wana a représenter mokonzi. Bozo comprendre ba langage codé. Papa Kasavubu babengisa ye na église
wana Kimbangisa tongaka na église te bazalaka na église ka ya Mandalala nde papa Kasavubu aboyaki kokende parce que alobaki kokende kosambela na église ya Mandalala te a préféré l'église oyo bâtiment batongaka na ba belge a préféré kende kosambela kakuna bandeko bokonzi ya papa Kasavubu ewumela te. Tokoki kobosa na papa Kimbangu te. Papa Kimbangu a souffert pour la libération du Congo, pour la libération du peuple noir. C'est parce que biso moko ba Congolais toyebi ko valoriser papa Kimbangu te nde yango moni tozo souffrir. Nazo ya na bino malembe pona ko faire comprendre bino babilo ko kaka ya mike ko fongola biso miso ko fongola biso mayele. Bien-aimés, je vous ai parlé d'un verset biblique que je voulais vous lire, mais je le ferai prochainement. Nako s'appuyer na élément on a la kisaki bino oyo balobi na biso le Congo na carte géographique il y a 1588 oyo yebaki kozala na place ya Congo bakomaki terre des Juifs mais bakomaki yango na latin. Et toi, Congolais, tu dois savoir qui tu es. Ce qui ont mis yébité. Pourquoi Nzambe a sopé la yo bomengwe belé boy na kati ya mboka na yo? Pourquoi Kimbangu na kati ya mboka na yo? Pourquoi? Et pourquoi? Je vais vous le dire prochainement dans ma prochaine édition. Je vais vous parler de ces versets bibliques et je vais vous faire comprendre que nous sommes réellement des juifs, des vrais juifs. Oh ba yeba ki koya ko usurper biso identité na biso. Nde yango wana bomoni ba papa yenge na babanda ki ko bunda. Mais comme on l'a mal compris en fait. On l'a mal jugé. Jusqu'à aller kobamba depuis na ye mabanga. Eza mawa, eza pasi, biso ba Congolais, na yebite loko nini ba komela ata kutu na tableau ba komela biso parce que tokenda quand même na école ba komela biso quand même, totanga quand même, toyebi quand même moi makambo ata kutu kenda école te. Mais nengo ka ovanda kana ba yaya bo ovanda kana bino na bino, moi mayele ba zwaka, ba tata na biso ba koko na biso bazaka mayele koleka biso ba kende école te. Bazaki na boyebi la connaissance. Bazaki na science. Bazalaki na boania la sagesse. Nde loko zo zanga biso. Bazalaki na bomoto. Bayaki nde kozwa bango bomoto na bango tango balakisi bango ba arme à feu. Mais ils ont combattu. Ils étaient des guerriers. C'est parce que nous ne connaissons pas la vraie histoire. Mais vous devrez savoir que nos aïeux ont combattu. Mindele bayaki ko soumettre ko assujettir bango tango ekaka bayeli bango minduki. Mais babunda bandeko. Alors, tozolinga tozonga na bomoto na biso. Tozolinga tozonga na bomoto na biso. Nayoka kama soki nazotala ba pasteur ya mboka na ngai. Bazo minimiser Kimbangu. Nalobaka alors, ba pasteur wana soit baza bato ba magie, soit baza bato na yebite parce que un vrai pasteur oyaza na Congo, faut qu'à reconnaître Kimbangu te, ce n'est pas un vrai pasteur. Ce n'est pas un vrai pasteur parce que le premier qui s'est levé pour parler de la part de Dieu, c'était Kimbangu. La première personne qui a mené la révolution pour libérer le peuple noir au biso toujours le combat spirituel, c'était Kimbangu. Moto aliboso oyaloba non, l'esclavagisme na boumbu le lot toujours dans l'esclavagisme spirituel, mais Kimbangu avait parlé pour les deux façons, les deux sortes d'esclavagisme spirituel et physique. C'était Kimbangu.
Ce n'est pas pour rien, premier miracle naye ezalaki alongola mutu liboma. Pourquoi? Parce qu'ayebaki ke tozali na aliénation mentale, tozali aliéné mental. Ça veut dire que baya lava biso ba cerveau, ba lakisa biso ba dirija biso côté mususu, ba dirija biso na gauche au lieu de na droite. Kimbangu le savait. Voilà pourquoi il a dit lisez la Bible. Boko kanga moyibi ne loko ayiba bino ngaba to balobaka to tanga Bible te eza na komona ngo eza mabe parce que faut to tanga ngo pour te comprendre que makambo ba yela biso eza yango te. Botala déjà likambo ya Genèse, likambo ya Genèse de un fleuve qui sortait de l'Éden pour arroser les jardins et que les fleuves entouraient le pays de Couche. Quand on parle de Couche, ce sont des noirs. Alors dites-moi, on nous parle des juifs ici. Les juifs, bakosimba bino na bilamba, bisika nzambe na bino azali. Et quand on parle des juifs, on parle des Congolais. Ne place wana auto eko komona ndekwa salaki ba recherche na carte wana géographique ya 1588 wana oyo ba lobby place ya Congo ba loba la terre des juifs. Faites des recherches, les pasteurs. Arrêtez de nous endormir s'il vous plaît. Kowela kaka ngai naza papa moto adimi kimbangu te na Congo oza faux pasteur, oza pasteur. Alors, on limite qu'on maintenir son esclavagisme, tous à la suko yoba wumbu na bino ba pasteur, au lieu que bon Luka rétablissement d'Israël, chercher le vrai nez du problème, c'est quoi? Tant balobi toza terre des juifs. Et pourquoi nous ne sommes plus juifs? C'est là où il faut aller chercher. Moko Nayoki, pasteur, Moko Nakotanga Komote, parce que c'est une émission anonyme. Je suis vraiment déçu de ce pasteur parce que Nayoka Moko ma prédication. Alors, Bakimbaniste, ceux qui bakolobe la biso, alors Batika Bible na biso. Papa, Bible ya nani? Bible ya nani? Bible ya nani? Natuni sous Bible ya nani? Oyebi ma bomba mi. Bible o ba changer histoire na yo bazuyo ozalaka couleur noir ba comme oza couleur pembe ba tio noir oza couleur noir ba tio rouge yaya botanga Bible bien bokende konuka ba version ezo voiler vérité na biso te toza na histoire biso ba tumundi toza na histoire bande ko soko tali ba continent so ba bikolo no so bazana ba histoire na bango histoire na mutu mundu eza wapi. Alors les pasteurs allez chercher notre histoire. C'est quoi notre histoire? C'est ça l'histoire. Parce que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Alors quand on parle du berceau de l'humanité, ça veut dire que l'humanisme commence par là-bas, non? Si on alors les pasteurs, arrêtez. Botika. Arrêtez, Babylone, qu'on a il y a matériel. Dieu déjà nous a bénis. La terre de Kimbangu est bénie. Le pays de Kimbangu est béni. Il y a tout dans le pays de Kimbangu. Il y a tout dans le continent africain. Il y a tout. Il y a tout. En Afrique, nous sommes allés. Botika pour dormir, biso, arrêtez. Bible na biso, batika Bible na biso. De quelle Bible tu parles, papa? Tu connais les livres sacrés? Les Kibukongo, tu connais? Est-ce que tu cherches même à comprendre que tu avais un livre sacré avant que tu ne sois né, avant que tes aïeux soient nés? Tu avais un livre sacré. Moïse était qui? Est-ce que Moïse a Zaki Mundele? Moïse était noir. C'était un hébreu. Alors, écrit Oyo Moïse Azwaka, Yabatu Mwinduana, Eza Wapi, Eza Bible Baeko Komela Yango, na Vatican. Papa, Botikako. Bien aimé, je vais continuer mon émission prochainement. Je vous livre encore cette deuxième partie et vous allez comprendre qui était Papa Dianguinga. Et prochainement, je vais vous amener ces versets bibliques dont je vous ai tant promis. Oyo yo juif bako simbo na milamba poto ke ndoko lakisa bango bisika nzambe na biso azalaka.
Papa Kimbanga lobaki, botanga ka Bible boko kanga moyibi ne loko yo, ayiba bino, tozo koba, malembe malembe. Ne laissons pas nos enfants ignorants. Ne laissons pas nos petits-enfants ignorants. Comme nous avons été ignorants. Ça fait combien de temps que nous étions ignorants? Et maintenant que nous sommes en train de comprendre les choses, laissez-nous parler. Il ne faut pas nous fermer les bouches. Laissez les gens qui parlent de ces choses puissent parler. Bino bolingi bo continuer na ignorance na vunga bayako finika bino continuer. Les gens qui parlent de ce qu'ils sont en train de découvrir, laissez-les tranquilles, laissez-les parler. Ceux qui font la mutumususu, ne nous fermons pas les yeux, s'il vous plaît. Et ne nous fermez pas non plus la bouche. Des bouches, non, 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 non. Nous devons revenir à Namokanda Ézéchiel 36. Je vous ai parlé du rétablissement d'Israël. Parce que l'Éternel Dieu avait vu que Israël a été détruite. Jérusalem première a été détruite. Nous sommes en train de vouloir reconstruire ça, en fait, la nouvelle Jérusalem. Nous devons reconnaître la nouvelle Jérusalem. Comme a dit Agé 2:9, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Zacharie 8 nous parle de rétablissement d'Israël. Ba pasteur, bomona raba verset wanate. Ba pasteur, bomona raba chapitre wanate. Quand on parle du rétablissement d'Israël, parce que Israël a liboso, ezaya ko bonzama. Bien-aimé, oh mon Dieu, Seigneur, fais-nous grâce. Mpungu Tulendo, fais-nous grâce. Yoshua Amashia, fais-nous grâce. À Congo Mongali, fais-nous grâce de comprendre ces choses. Bien-aimés, c'était notre émission. Ensemble, parlons-en. Animée, présentée par votre sœur Angèle Miezi. Je vais m'arrêter par ici. Et je vais continuer cette émission prochainement. Nous sommes en train de parler de Bomoto na biso. Donc, biso, faut to yeba. Il faut to yeba qu'est-ce que notre nation. Et qu'est-ce que quelques gens dans ces pays ont fait pour que nous puissions reconnaître, les reconnaître tant qu'il est temps de les reconnaître. Voilà, je vais m'arrêter par ici. Je vais atteindre les 50 minutes. Ce n'est pas le but de notre émission. Nous faisons des émissions de moins d'1 heure jusqu'à présent. En tout cas, c'est comme ça que nous sommes en train de travailler. Veuillez cliquer sur les j'aime, partager nos émissions. Les commentaires sont les bienvenus. Et vraiment, que l'Éternel Dieu puisse vous bénir abondamment. J'aimerais parler d'une petite histoire, mais je crois que je le ferai prochainement. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bisous, ciao, ciao.